Bandeko mbote mingi na bandeko nyonso oyo bazali kolandanga na tango oyo. Lelo lisolo na biso ekozala mingi basé na réapparition ya chef spirituel ya Bundu de Congo Nemwanda Ntsemi. Bandeko débat oyo nalingi tolanda yango na mbolamu, to réfléchir totala depuis disparition ya Nemwanda Ntsemi tina réapparition na ye, et puis totala santé na ye et ndenge nini, totala Nemwanda Ntsemi sans barbe, totala Nemwanda Ntsemi un peu fini, Nemwanda Ntsemi moko na ba eta moko ya malamu te. Bandeko tomeka kotia makanisi sika moko. Mwanda Ntsemi azali n'importe quel leader te. Ndenge boyebi boyebi Mwanda Ntsemi azali leader ya lingomba moko ya munene. Bien que makambo oyo esalamaki, Mwanda Ntsemi azwaki penza support mingi te na peuple congolais parce qu'il y avait division, il y avait tribu, division, il y avait parti politique. Bien que ba penser na ye tozali ko comprendre ngo, bien que tomonaki ke akomaki na niveau ya ko menacer gouvernement parce que alingaki changement ezala. Le même peuple oyo alingi changement na mboka, mutu moko bimisi mutu, mais peuple sima bakomi na bango divisé. Yeko sala Nemwanda Ntsemi akanga. Bandeko na ngai likambo na koloba na bino lelo bondimelanga. Mwanda Ntsemi akimaki boloko te. Mais ezalaki une façon ba décidaki po baboma Mwanda Ntsemi. Alors il fallait qu'on crée makambo moko boye parce que ils avaient compris que Mwanda Ntsemi était un danger pour la partie politique na bango, pour le gouvernement en place où ils avaient na pouvoir. Basalaki ba étude moi mingi. Ils avaient compris avec parole de Mwanda Ntsemi, peuple congolais a quoi que se soulever. Alors ce qui peuple bayo que la Mwanda Ntsemi va se soulever, ils ont un danger pour na bango. Donc ils avaient compris ça. Bamonaki tango etikalaki muke et seulement alors ba sotaki avant ba créer likambo ya prison que moto évadé batu ba évadé na prison makala boyebi que na prison wana ba ko se évadé ka facilement boité et puis c'est le maraté. Mais to puis na ba piège wana. Et jusqu'à présent, est-ce que Mwanda Ntsemi est réellement sorti? Mwanda Ntsemi, oyo, comme il dit que l'obandenge ya se vadaki, un des moments l'autre, et même Mwanda Ntsemi a disparaître. Est-ce que Mwanda Ntsemi, il y a solo, a kimaki penza, et puis a luki en droit, a batama, a bandi ko sala ba vidéo, a bandi ko expliquer ndenge ya kimaki, ou bien Mwanda Ntsemi, gouvernement ekangaki ye ba forcer ye allo bandenge wana a jouer carte wana na moment ye azaki na état de surveillance. Et puis il y avait un silence absolu sur Mwanda Ntsemi. Donc juste pour nous faire comprendre bino Mwanda Ntsemi na boloko abimaki te. Toutes ces vidéos qu'il avait fait, et ça qui va vidéo mon quoi ça qui envoyé par parce que na moment on a toujours avec na maboka gouvernement déjà. Après ça tango sala ki yango balinga ki bata la réaction à peuple. Après ça lokola ça qui na liberté parce que ça la liberté Bruno so Mwanda Ntsemi balinga réapparaître dans le parlement mais misala mais Mwanda Ntsemi a disparaître directement.
bakendeki na Mwanda Tsemi na Rwanda. Et ça seulement ba information on a ko pesa bino. Mwanda Tsemi n'était plus au Congo. Balaki na posa ba bomaye. Alors ba mona ki soki ba garder na Congo ba information et korai ko bima et korai ko circuler comme ça échanger esprit à peuple. Donc ba préféraki ba déplacer ba kendeki na Rwanda. Donc Mwanda Tsemi azalaki na Congo le souté azalaki na Rwanda et facilité bango ba nyokola ye ba découvrir il était qui. Il était vraiment mystérieux ou pas. To balingaki ba mystique na ye asala yango devant bango ba mona yango. Alors la meilleure façon de le faire c'était de le faire sortir du Congo pour l'amener à Rwanda. Donc c'était ça et ça a été fait. Basali oyo balingaki kosala na Mwanda Tsemi ba élection yé et puis ils ont découvert que non tant que Mwanda Tsemi a disparaître réaction moko ya peuple congolais sur Mwanda Tsemi ezalaki te. Na ebité ni et ce n'est pas ma kanisi ba boma été ba mekina ko garder pour na futur. Vous savez que les politiciens ils réfléchissent quand même. Et puis Kagame est devant, et puis Museveni est devant, donc Kagame réfléchit vraiment trop et des politiques. Tant que Makambo ya Fayulu oye d'abord, bah il faut comprendre que non, l'élection, peuple congolais est qui prêt pour se soulever. Donc bah comprendre qu'on c'était un danger, bah mon qui était ce qui va tiquer l'élection, c'est la catastrophe pour Nabango. C'est là que Tshisekedi est venu. Parce que les Congolais, pardon, avec ma contrôle, après ça, Tshisekedi a convaincre le peuple congolais de se soulever. Et dans le moment où il va comprendre que Nani Fayulu a un danger. Makambo na zoloba bandeko na ngaka bazana Allemagne ndeko makani ndeko ngina maungina na yebi ke ozolanda ngai ndeko vata bozolanda ngai oyo naza koloba soki nazoloba yango ezali na connaissance de cause oyo nazolobela yango. Bovanda bo réfléchir, boko mona que batana gouvernement congolais va sentir que ce qui va tiki Fayulu et que ça a un danger. Donc Bangima répéter la même chose. Oui, Salami n'attend élection, Tshisekedi azoki bokonzi. Monique et Sungi et reculer peuple congolais ba question na soulèvement te. Alors ce qui va tiki Fayulu Congo mobimeza ko yokela ye. Alors ce qui va toucher Fayulu bomiye et que ça a un danger pour bango parce que risque communauté internationale babar la bango. Alors il faut que trouver une solution. La seule solution va se baser na population ya Bundu de Congo. Donc balingi bazongisa likambo moko boye na mutu ya peuple congolais. Ndeko makani ozolanda ngai ndeko ngina mao ngina ozolanda ngai kuna na Dortmund bozolanda ngai ndeko vata est-ce que bozolanda oyo ngana zoloba est-ce que bozako réfléchir na ona zoloba ndeko na ngai Firenze na Irlande ye penza asana bolingo Lusevi kweno na Irlande bandeko na kobosa na kabino jamais pour na aide oyo bino bosalaki et na bosa na jamais bandeko oyo basalisa te parce que bandeko oyo bazosalisa bazosalaki donc eloko oyo ekende liboso ndeko Lusevi kweno ndeko Firenze na Irlande
bolemba te kosalisa biso po eloko oyekende liboso. Bandeko pe ya Dortmund mama lava autre jour de la bino ekosala esengo na matériel po eloko oyekende liboso. Bandeko na ngai tozolobela likambo ya Mwanda Tsemi. Je pense que beaucoup comprendre que nos réapparition ya Mwanda Tsemi azali na trap ni en anglais, azali na kati ya piège. Il faut qu'on utilise Mwanda Tsemi pour kokoso et ko yela biso ki peuple oye se soulever. Lokola Mwanda Tsemi azali chef spirituel, alors to recourir na Mwanda Tsemi. Botala malamu Mwanda Tsemi momani ni oye abimi juste na moment oyo que non peuple congolais il faut babima na nzela basala soulèvement ba marcher et c'est le moment Mwanda Tsemi abimi a réapparaître boye d'un moment à l'autre pouf et pas ya outi et vanité. Peuple congolais c'est le moment boye kola lokola na kufite to yebite nini basalié. Est-ce que kozonga na ye azongi koma d'où il vient? Mwanda Tsemi ami fongola ayebisa batu auti wapi, qu'il explique aux gens, a expliqué na ba proche na ye ba alerter batu mususu parce que il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Peuple congolais Mwanda Tsemi azali mwana ya mboka. Azali mwana ya mboka. Même l'église catholique, s'ils peuvent aider, c'est le moment de protéger ces messieurs. Peuple congolais bozwa Mwanda Tsemi na maboko parce que azali force mususu yé. Et ceux qui Mwanda Tsemi azui ba condition et pas ya uti kuna pour na vie na ye, il sera obligé à protéger vie na ye na libota na ye. Donc Mwanda Tsemi à cause de la source les mêmes Mwanda Tsemi te obino boyebi parce que il est en danger. Donc à cause de la obligé bo protéger à 100% comme ça bo récupérer na lit bo sala obolingo sala sikoyo. L'idée à soulèvement, tant que vous télémi, vous devez comprendre, il faut vous l'armée. Tant que vous téléma, il faut sacrifice et zala. Bako bomabino, bobo bomabo tramba sola benduki, allez, ba machete, bo sala oy boko iko sala, pour besoin moyen à kokende, pas besoin kende. Et soulèvement, et zala kaka na nzelate, soulèvement la bokeiti pa ya mo konzi pa ya zali. Dommage que humanité bokeni pa ya nani, bokeni pa ya Tshisekedi, bokeni kuna na Kingakati, on ne sait pas. Donc boyo kana malamu bo solola boyeba nini oyebino boko sala, mais Mwanda Tsemi n'est pas libre. Bandeko na ngai ya Dortmund na yebike bokoloba me makanisi wuti wapi, mais nalobi kaka ya solo ke azalaki na Rwanda bazongisi kaka po présence na ye et perturbé makanisi ya peuple congolais oyo balingi basala. Ndeko makani vanda o kanisa, ndeko vata vanda o kanisa, ndeko ngina vanda o kanisa. On azalaki nango naepsa peuple congolais que on est ensemble. Soki boboteli mboka na bino et ko faciliter kimia pe ezala entre l'Angola et le Congo. Na soki wana mbote na bino nyonso.